Panza sango bilili. Balobi Panza sango Congo meilleur site. Donc sango fait Panza na kaka. Sango za le tout fêté. Sango ya yemoko papa et Panza. Batba eba, ils allaient bien pour la biso. Sans polémique. Panza sango bilili. Une image, la kisa image Panza sango ya Congo. Soki omonani na sango Congo te oyebanite. De foya na Panza sango ya Congo. Solo la ba solo la opo sango na yo e Panzana. Zwa mayele nde to ba zwa mayele. Solo la quoi. C'est que Panza sango bilili. Bonjour papa et maman, donc nous sommes ici en direct du Sacré-Cœur. Nous sommes ici en direct du Sacré-Cœur. Donc nous assistons à un événement particulier puisque aujourd'hui nous produisons, nous l'église kimbanguiste ainsi que toutes les chorales et groupes mouvements qui la constituent près de cette église qui est le Sacré-Cœur, monument très connu ici en France et plus particulièrement à Paris. Donc voilà, vraiment nous sommes très contents. Nous avons réussi à nous produire à un lieu vraiment très important de Paris. Donc c'est pour ça que nous avons la joie aujourd'hui d'honorer Papa Simon Kimbangu avec cette prestation qui nous est donnée aujourd'hui par les chorales de notre chère église. Voilà papa et maman, si je peux parler un peu sur l'événement d'aujourd'hui. En tout cas, la Pessimbote et la Batunyo sont toujours dans la continuité. Il y a Misala Nabiso, il y a évangélisation, il y a Kopanza Sango, il y a Congo. Tozo Panza Pe Sango, il y a Papa Simon Kimbangu, na Congo, Pe Nakati, il y a Europe, na Poto Pe Mikili. Donc, il y a honneur pour Nabiso, il y a Kosala Musala Wana. Donc, voilà, bah, papa et bah, maman. Oh, il y a Koka Kikolo, bah, pour l'événement, il y a les lots.
la milulu oyo mama? elengi makasi oyebi ke oza chaîne na panza sango ya Congo yango ozopanda sango ya papa alors o mama na biso mpanzi olobi nini mama mpona milulu ya lelo epanzana kaka merci mama na biso merci nazomona mpe na mopanzi na ngai nazomona bamama na ngai bamama oyo balela kaka mama nangi nayeba kaka milulu ezoleka nde ni awa eleka makambo nyonso na molimo kaka makambo molimo ya solo bongo mama Jeannette alingaka nini kamera te akimi na ye mama mbote mama awa ozali na chaîne ya panza sango ya Congo alors mama mpona milulu oyo olobi nini ko mama okoma tata mwana peli mosanto opesi matone pa papa Simon Kimbangu ya solo ezali esengo mingi na place oyo ezali esika moko ya monene oyo batouriste balekanaka awa ya solo tondimaki te na mokolo ya lelo tokoya kosala concert awa ya solo ezali esengo mingi topesi kaka merci pa tata Simon Kimbangu merci mama na biso mama Cheteki mama bouti koyemba kitoko awa bakolanda oyo na chaîne ya panza sango ya Congo oyo ezopanda toujours sango ya papa Simon SKK mama olobi nini mpona milulu ya lelo bon nakomba tata mwana mpe molimo mosanto en tout cas lelo toza na esengo mingi na sepeli mingi na concert oyo toye lelo awa na kati ya Paris mpona koya kopanza sango ya papa Simon Kimbangu pamba te ye alobaki ete bino bozali baambassadeur bokokende na bamboka misika mpona kopanza sango ya papa Simon Kimbangu donc yango wana lelo tozali awa mpona koevangelize tolakisa na mokili ke ye azali solo molimo mosanto azali nzambe ya mokili mobima merci mama na biso balandi ya panza sango ya Congo là on est précisément soki bokomona ndako wana ezolakisa ketoka mpenza na kati ya Paris donc ici c'est Paris balobaka ici c'est Paris ici c'est Paris alors bajeune basangisi bamama ebele oyo bandeko nyonso oyo te baya koevangelize sango ya papa Simon alors longonya na bajeune na biso ya église kimbangiste bakosala mosala na bango ekomonana panza sango ya Kongo ozakonde toujours mosala na yango nakomona bana batiki bandaku bana ole bavandala bandaku babeta bajeune na bango bala baye kosangala pour la milulu oyo. Maman, ton impression maman pour cet événement? Oui, c'est très bon. J'ai envie de visiter votre église. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Ça vous fait comment? Ah oui. Merci maman. Ouais. ndenge kaka lokotela bendele bakolanda concert ndenge bakobeta maboko Mwana kuwaso
Maman ozoseka kaka panza sango ya Congo oyo ezolandama na kili na nkamba pe karate ezokota. Mama olobi nini mpo na milio ya lelo? Mama kokine koloba te tolekisi mikro na biso ebongo mama na biso ajedeki olobi nini mpo na milio ya lelo po toyemba kuna tozali tozosalela mosala ya papa Timoki Mbangu ndenge bamvala misato batikelaki biso yango tozosala mosala papa na biso papa Timoki Mbangu. Merci mama, micro ya panza sango ya Congo totambola toujours nayebisaki bino nalakaki bino biso balambilaka toye olobi nini parce que image ozoleka na chaîne na panza sango ya Congo ntango bomona panza sango ya Congo yango ozopanza sango ya papa Simon. Alors moi liloba moke mpona milulu mama mama bako koloba te napesi mwilu mama mwilu akimi na ye comprendre bazo kokala bako koloba te pendant sango ya Congo yo panza sango ya papa mais ba mama bazo kokate ba mama timidité leki mingi na yebi te pona nini sango ya papa ezo panzana toujours. Alors to ezo ke mama zo ba kobanga na yebi te bala obanga ezo ke ne liboso ezo ke liboso ha tozo panza tozo sala msa ezo koba. Merci mama na ngose koki ya kosamsa sawo. Merci maman ezala rande boye. Merci. Tobimisa na ndako tobandaki kozala moko tokokisa ngo libanda bamona ke tozali. Merci beaucoup na ba jeune na biso ba sala ba événement boye ba kanzi na événement boye. Boye nini ko na bango. Ya lo baki ya bokende kopanda sango na nga. Ambassadeur na biso bango wana pe biso moko tozokende longo na bango. Merci maman na biso. Yeah.
Pendant sango ya SKK. Alors, liboso na nga nazomona papa dirigeant, papa Salomo ndeka la lobaka. Ta obeta ka mala siwana esalaka mwa bien. Papa Salomo, woda ko beta tout à l'heure. Siko lobi nini pona ndenge mililo zoleka. Merci mingi. Donc toujours continuer toujours na chaleur ya concert. Donc wana za dirigeant za koyemba biso ko riki to se préparer tout kota pour la deuxième fois. Nyonso ezali pona lokumbu ya papa Simon Kimbangu. Merci papa. Merci papa Salomon. Nous avons papa Martin. Papa Martin, nous avons le bateau. Pendant ça, on commence à faire la moussa nango. Papa Martin, na lobby, pour la bagène, pour voir ça là pour Camboyo. Au lobby, il faut la banque papa. La lobby pour la bagène, on va aller l'autre dans le ciel. Dans le copain de la bagène, par région de Bissau, la chorale ya papa Simon Kimbangu Kianga. Toya wapana boye melaye, topanda sango papa Simon Kimbangu Kianga. Merci. Merci papa. Noko rufu, o tobenga descendance. Yekutu mabanga na yeba naki depuis mama Kinzembo. Alors noko rufu mali lo bamuke pour la milulo. Ah, panda sango ya Congo. Panda sango ya Congo bato bayeba ya mote. Azaba tobeba. Ah, c'est tout. Oh, yango mutoto panda sango ya mokili mobimba. Surtout ya papa Simon Kimbangu. Ezali sekite. Oh, yozomona panda sango ya Congo. Sikoye awa na Sacré-Cœur. Pona toyeka bopanza sango ya papa Simon Kimbangu. Voilà quoi. Wanda munazaki na moya kwa. Merci papa Rufu. Là nous avons la papa Théo. Papa Théo, yebe azali moko oyo alandaka mingi pendant sango ya Congo. Alors yena ko lupe te na pendant sango ya Congo. Pendant sango ya Congo ezo pendant sango ya papa. Alors ata ba ko taba kale biso to koleka pendant sango ya Congo. Papa Théo olobi nini pour la milula lelo. Pendant sango ya Congo totalaka yango vraiment ezali site moko neti yango eza ko corriger ba site ya mike. Donc dans ozo pendant sango ya Congo ndio ndio ba munene ya Congo. Congo eli mboka ya papa Kimbangu. Un Congolais nyonso soka zo respecter papa Kimbangu, soka yebi papa Kimbangu ndia ziba mboka na Congo. Edino contrôler ba site nyonso. Pendant sango ya Congo yango yali satellite yali polluer ba satellite nyonso. Merci papa Théo. Papa Théo soki na moni na bele sengo mingi oyo jamais na ko lupe na pendant sango ya Congo. Alors tota mtaka micro na biso liboso na ngana zomo na papa Dedu. Papa Dedu malgré tout kinga micro ya pendant sango ya Congo mais lelo na kangi yo. Papa lobi ni kwa mingo lelo. Eh ben bon, il y a ce que nous pendant sango va sinon papa ba on a mis ça bien. Ma chaîne ba on matango ba ba ko kola et yango ya moto mono. Yo sala musala ya papa Simon Kimbangu na sati mboka oyo tobani ote ibeti lobiko na biso kokuta kuna yango tozokondima koya kolekisa ntango na biso na likambo po ete nzambe akokambola biso. Merci papa Dedu. Là nazomona mama Chantal auti mosika. Mama Chantal auti na Léman. Ye moyembi ya chorale ya dirigeant. Mama Chantal ozali liboso ya pendant sango ya Congo. Donc yo mona pendant sango ya Congo yeba te zalaka nani? Pendant sango ya Congo zali ndaku ya mwana ya SKK. Papa mama moi le baga muke. Merci maman. Mosika ko utalema siko ya lelo na milulu oyo eza nango pe dimanche te. En tout cas olakisi bolingo awa nde place bolingo ezali mibeko na misala soko tosi yango nde komona nkembo na ye moko.
makambo ezandi makambo eza na ndenge mokete otala kaka mindele basangani na bato moyindo balobaki moto mondele bamindele bakobina ambiance ezali awa ya koleka banzasa ya Kongo ndenge mesala kosala mosala na yango eye kosala na bino elongo tolobaki sango ya papa Simo tokopanza yango mokili mobimba panza sango ya Kongo na mopanzi na komona papa Martin Hollande ye bazali kati na barealisateur o nakumisi wana ezalaki zeteki po toza kozala kutu ya me zeteki basali kosala pagai moko ezalaka te zeteki basali pagai moko kaka Mutafurahi wantoto sango ya papa Simo eza kopanzana mokili mobimba à travers wabubebe kopanda sango ya Kongo tokopanza yango mokili mobimba alobi Mutafurahi vantoto alors nazomona oyebi Paris te Paris yango oyo mpe esangisaka masolo alors organisation oyo ezali ya bana nde balobi bapapa bozokoka te bamama bozokoka te biso tosimbi masolo otala likambo kokamwa bajeune bakomi kosala misala oyo eza komona na miso ya Nzambe bajeune bakomi kosala makamwisi bakomi kosala biloko moko minene na église ya Kitwali Kimbangise alors nakutani na l'un des organisateurs ya masolo oyo ezoleka awa papa Christopher Dibatia. Papa Christopher Dibatia. Papa Christopher. Ozomona ndeni na milulu oyo. Tolo bani. Bikanisi na biso ete papa Simo Kimbangu aza ya batu mundu nyoso. Aza pa ya batu mangisi ete aya pona batu mundu nyoso aya pona mokili mwimba. Posa na biso nde na français na lingala na kikongo na balango nyoso ezali bayoka grandeur ya papa Simo Kimbangu. Yango wana ka bandeko na ngai. Merci balobi papa oyo bozomona azali muke mazali costaud. Parce que azala ba makanisi oyo ezolekela na mikolo. Alors tozotamisa toujours micro ça pendant sango ya Congo na réalisation bozomona ye moko ezino image na micro tozoza papa Gomez Kilolo azosala musala na ye oyo ezalaki ke pendant sango ya Congo ezotala mamikili na mikili
ezolanda mikili mikili sango ya papa toza kopanza yango na ndenge elongo bani Gomez Kilolo yende sikoyo azuza micro po panza sango ya papa Papa Jano liboso ya micro ya panza sango ya Congo oyebike panza sango ya Congo bino bandango wa alors papa Jano moi le baga muke pour na minulo noko medo sa to kima mais nazo mona yo merci papa Jano liboso na ngai pe nakomona libaya ya talo maman Judith maman Gisèle libaya ya talo maman Gisèle libaya ya talo wana kutu yemda pandaka sama papa alors maman maman Gisèle yo maman Gisèle ngala boka bangala nga yo liboso na ngala maman la biso dirigeant maman moi maman zo créer polémique ya bi maman Kingandi awa tozala makambo ya polémique te tozala makambo ya kopanda sango ya papa eza boye te papa yambo ya kopesa papa de Tony Dengue na mbote papa Tony Dengue na kozala bénédiction na nkamba papa Tony Dengue nda li technicien conseiller na kati ya panza sango ya Congo baye ba panza sango ya Congo te baye ba panza sango ya Congo za source eza ndaku eza bana ya SKK alors papa Tony Dengue nda oyeli biso nini na mboka nkamba ouais dit le tour du monde de retour na ela bampe venu so ba paso luga nazala ngo en forme c'est pas forme te ngina ndambe face à face kuta ngina ndambe face à face to sori ba bénédiction zali merci papa Tony mopandi sango ya panza sango ya Congo azali technicien na kata panza sango ya Congo soki na kotala milulu ezoleka awa papa Tony obini ni pona ba jeune oyo bako sala makamba minene boye ba jeune ijiki ba sala makamba minene papa Tony olobini ni eloko na ngolo papa Dino ezali ke ndenge balobaka la pierre tourne donc engoloba évolution ezosala mais bango bakadistri bakocomprendre te tour oyo sikoyo ezali ya bajeune bilenge bana oyo babotami na bamboka oyo bango moto akomosala sikoyo misala bango nde basimaka na maboko ingeta papa bazobengisa bapere nyonso bamare nyonso baboti bango bazala nsima na bango bapesa bango temps sikoyo bango basala temps na bango eza temps na bango sikoyo temps ya bajeune kaka ndenge olobi papa Tony panza sango ya Congo zopanda kaka sango soki nakopanda sango ya Congo nakopanda mpe sango ya mama Gisèle libaya ya talo molongani ya papa Ngiza tozoni awa me papa Ngiza ni kokota na kamera te c'est pas grave tolekisa kaka panza sango ya Congo zoleka papa Gérard mpe wazali mpe mopanzi ya sango ya papa aza mpe liboso na biso awa mwa lilobete te papa mpo na milulu papa koki koloba te mais soki aza liboso etanda nde alobaka mwasa moko aye kaka kolanda concert mpo eza Kintuadi tozoba Kintuadi panda sango ya Congo mpe ye kopanda sango ya papa alors panda sango ya Congo asala mwa koka moko akomela mpo mwa mongongo ekita avant tout bato balia sango ya papa soki bokokanisa kaka bino moko bopanzaka biso mpe tozopanza yango sans tozwa ta likuta mais na bolingo ya Nzambe nde tozopanza sango ya papa alors mama na biso mwasa ndoko na ngai Klo olobi nini mpona milulu oyo merci papa na malopesi ngai milulu ezali kitoko tozali na Sacré-Cœur par concert ezali koyoka pièce tozali koyoka koreke ezali koyemba dirige uti koyemba jeteki mpe uti koyemba lelo tozali na esengo ya kokusa kolola lelo ale 1er août ezali première fois toyali na esika oyo mpona toya koyemba mama Mapasa mpe pembeni na nga mama Mapasa ye azalaka mpe membre ya panda sango ya Congo mama Mapasa soki ndeko na yo akoki kolia akomela ta mwa koka eosali mwa bien mpona moni bambongo ozobima na saka mama Mapasa bambongo yango eleki ebele kaka mpona panda sango ya Congo ya soutenaka mingi panda sango ya Congo yango bozomona soki panda sango ya Congo ekwe esika moko boye mama Mapasa azali tokoki koleka ye te mama Mapasa olobi nini mpona mokalelo en tout cas nakombo ya tata mwana mpe molimo mosantu
ntango nyonso tozokumisa ye papa Simon Kimbangu parce que bisika oyo nyonso eza bisika moko ya bilaka oyo ye alobaka na 1921 yango biso bana na ye toye kokorisa parce que tobenga bambassadeur na mokolo ya lelo meme kuna na Congo Kinshasa ferie ezali meme awa mais mundele autorise biso toye kolue toye kokumisa papa Simon Kimbangu bakorali yo moko moni ezokoyembama na ndenge mokete mundele andimi akumisa za foto papa Simon Kimbangu andimi ke ya solo papa Simon Kimbangu aza molimo mosantu na mokola lelo ya le premier août biso bana na ye toye kokumisa ye esengo tika epesa biso nzoto makasi mpo tokumisa ye parce que nzoto oyo ebelaka esalaka te tala biso bana toye awa toza baambassadeur na yo toye koevangelize toye kolakisa mokili ke ya solo yo papa Simon Kimbangu ozali nzambe kati na biso bana na ye yango oyo tokumisi ye papa Simon Kimbangu tika zwa lokumu basekele ebandele ezalaki pasi bakokola biso baniokomani na likambo oyo me ndelo komi esengo mpo na biso yango tika tokumisa papa Simon Kimbangu azwa lokumu papa Simon Kimbangu oye kaka ndenge oye papa Simon Kimbangu kiangani molimo santu odinga te ye kaka merci mama Panza Sango Congo continue ça nango wapi nana fala